Théodore Ngoy asengi ya yanola na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe jeudi, abengisami na Martin Fayulu mercredi. Ntina ekopesami na bango kuna. ONG CRJLI efundaki bango na kopusa bato koina pe kotombokela mokonzi ya mboka. Théodore Ngoy na Martin Fayulu balobaki mokonzi ya mboka abukaki buku likonzi na kolongola bazuzi babale ya cour constitutionnelle pe kotia bango na cour ya cassation. Mokambi ya SCPT to onatra ya kala atiami na bokangami na kozela bosambisami boye ayanolaki lobiloleki na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Matete. Vice-premier ministre ya mambi ya kati ya mboka alaki bilembo ya malamu na mayematali bokengi. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asololaki na ye elongo na bakambi bamisala ya bokengi na tina na yango. Amerika ebakisi koleka milion 15 ya badolar na bitumba na Ebola na Équateur. Ntoma ya États-Unis na Kinshasa Mike Hammer azali na mbandaka. Bato koleka 113 bayebani kozwama na Ebola na Équateur. Tukumine na mwambe bakufi, tukumitano babiki.